mettre le peuple congolais en instance il y a vérité. Donc pétage ici où dit péter les plombs, c'est-à-dire péter les plombs, ça a craqué, il a dépassé dans problème. Ma bé bateau poto nature français métal français balingi sous français il faut interpréter. Donc communauté congolaise a trop capricié. Nana ba preuve ya bateau natanga na ba. Donc oyo donc je suis pas un wayambar, je suis pas un homme de la rue, mais style on a pona eza style quoi ça. Na yebisaki bango le 18 il y a un musicien qui dominera. Oyo ko gagner le 18 fallait amata, ti lelo fallait azo dominer. Seul concert etikali na Europe et dans le concert ya betaki na arena. Est-ce que fallait azana maman congolais te papa congolais te oui. Tout le monde nous soutenir Fati Beto. Est-ce que vous avez des pèses? Des pèses, naza mutamutute. On m'a dit na tenir avec na la taille rouge, na la taille noir rouge. Na la taille noir rouge, ça dit noir des absences à couleur. On est aux adélis, mais on va se la facture salée dans l'été. Président IDPS a Iazawa na ta un franc. Mutu moko te o IDPS aller singa un franc. Mutu moko te au ministre moko aller. Merci de nous faire confiance, chers internautes, et bienvenue dans votre émission Tolobela, Tokolobela Nini, Tokolobela Makambu Bongo, et koleka na Congo démocratique, ba news, Toba Maebisi, Musala Nanga Shimaluki, et Tolobela. Lelo Tokolobela, Nazali Bongo Ngai Mokote, na plateau Nanga, Nazali Bongo na Moko ya Mosali Nanzambe, prophète Denis Lesi. Otoko partager nae ba news to ba actualité oeza koleka bongo na Congo démocratique du Congo. Merci beaucoup na simabilili nanga na zomona bongo Cédric Kalemba balobi Aigle Liswanzambe. Merci beaucoup encore na papa Itikasai, c'est lui mon boss papa Itikasai. Merci beaucoup à vous. Merci encore à José Ndindili Falansa mon apoto ya solo, sans oublier Bouza na okena pe lombango na ko pesa pasteur nanga mbote. Bonsoir papa. Bonsoir. C'est pas un plateau. Merci. Papa, il bosso à Kobanda, étant que prophète, soy merci pour l'émission. Mal interprétation est à la tête, interprétation est à la une interprétation claire et puis tu vas comprendre où na zoloba selon oreille prophétique. Na bénir ba onyo so ba hôtel abisso, base à l'édifier, base à la guérir, à la délivrer et message et convaincre bandeko. Amen. Merci beaucoup na sur na sambeli bon na internaute nyonso balinga rachimel qui accompagné na prophète na biso papa na okene mo lombango na bandi na moi divers papa bazo Congo mobimbe komikara pétage ezali test mo na sala kipo na tala so nazo yokana na monde. Parce que pour être un leader d'opinion, il faut tester longueur. Il y a un message nao écoute à Tiwapi. Et puis qui peut adapter et qui peut faire. Tant on a banda nzondo na meka kinzondo na moni pe eke. Pour na banda alliance seconde publiquement, il fallait na ça la test. Il y a projection à ba kilomètre ni message ko kene. Na meka kiango au début c'est difficile tant on a bandi. Bato basabidia ki na ngate ba mona un pasteur fou, un pasteur comme ça, mais nazaki na option moko na ginango mettre le peuple congolais en instance ya vérité. Ça dit ko créer génération vérité génération oyo baza sincère devant Nzambe, devant bandeko na bango, devant basi, devant mbali. Donc mobali oyo mona na ndako ya mobali oyo ko mona na nzela eza mobali oyo ko mona na dadi mutu nyonso apesa aspect sincérité na qui soit franc. Mon pétage veut dire c'est quelqu'un qui a craqué, quelqu'un qui a dépassé n'a pas problème. Ça c'est le premier sens. Deuxième sens, na pesi yango yanga. Ce que les sens ya esengo. Na pétage ça dit na esengo. Na c'est ko sepela langai et puis naza vraiment nesongo makasi. En fait, le deux sens réel a craqué oui, ba te belé na Congo ba problème et dépasser bango. Alors il y a un mon pétage est dans le sens. Et ali PTT ou ils a neti ko bimsa mo PP te wana ti. Donc pétage ici où dit na péter les plombs, c'est-à-dire péter les plombs, ça a craqué, il a dépassé n'a pas problème. Ça c'est le mot. Mais dans le sens où on a kende là on est sens c'est a péter n'a pas problème les gars n'a pas c'est on a pété. Donc voilà mon.
Merci Tantine Fanny Lumbena sur Ozui réponse nayo o linga kitotu na pasteur so pétage za ni pétage za signe ya joie signe ya folie yango répondre biso merci beaucoup folie ezali maladie wana signe maladie pétage ça dit craquer muta craquer muta za lesté muta a dépassé et puis de deux joie ponanga na terme vrai à mondele péter les plombs veut dire craquer muto a dépassé mais selon ba cri nanga on est na créer yango ezane te sengo na sengo talinga ba problème nyo sotika na senga na likolo ba problème ça dit je suis au-dessus des problèmes na sengo na o separa nanga na o mela nanga na zo na o bina nanga pona sepela kaka pona bomba ba problème na nango donc qui s'y a pétage ezali sengo voilà le mot ça dit so péter seule chose il faut c'est ka o sepela o bina o dans la joie. Pétage kangi mokili mobimba prophète. Ah bon? Et kangi mokili mobimba poto ki chassa. Po bana poto mbatindi na tout na pétage. Po ka papa ba pétage. Pétage. Ba pétage wana ezani. Merci beaucoup papa question ngeza boye. Lelo tozomona soko boaki eloko ezokanga. Neti siko ba campagne de bondo ça na ba stade de marche. Papa lelo ça sou capable. Ce balobi que bon prophète stade de martyr yango wana campagne ou bien et l'on moza sûr que ça va ploba ne ko sala wana naza nation Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement naza le même Denis Lessi mutuma ebisinga ba sai débat na jeune moko boya bimi sika jeune wana omoni na minute ba to ibla ombele na sala ba jeune ebele ba ibi angote na ba archive na nango na ozongela mo mikolo ya ba archive langa ya kala na zana secret ya stade ndenge David azaki na secret ya Zamba pona oboma balio tango azali devant Goliath amini abi le Dieu qui m'a libéré de ours va me libérer de cet incirconcis on est à Goliath ya bundi déjà na mutulokola bato wa biloko wa ours a réfléchi te ours a travaillé en instinct or Goliath a travaillé na mutu intelligence mutu instinct elo nyama instinct abomié bana réflexion té bongo sikoyo nyama mutu dazo réfléchir ça dit je connais les stades je connais remplir les stades je connais les secrets du stade que secret stade des années nayibi na sali 9 fois stade de Martina na record ya Congo Mobimba na sali campagne ya une année en Europe sans pause na pays lelo un mois wana longwa un mois na bandi dimanche wana pendant une année na Paris papa parisien nyoso tina oloba ba bien donc naza ba record oyo bato basala te na vie donc na sala ba stade nyoso ya Kinshasa na yo kufa na sécurité on est ba stade 24 atondisa nyoso wana nzambe ya Denis Lessi azalaka na ngana erwana c'est le même Dieu qui est avec moi aujourd'hui mais na ke na deux options différentes là na banaye na TV normal awa na na YouTube deux aspects différents. TV et comme 3300 TV na kata Kinshasa ya TNT. Même à tous les milliardaires au côté ya te pe mego kangama yo pote na 300 chaînes, 400 chaînes, 500 chaînes. Et internet mutakoza na ndako aolandanga na nzela, aolandanga na voiture, na nzela mais TV faut za na ndako to la bureau. Mais internet na facilité à quoi atteindre mutana Chine. Mais TV a atteindre sur na suki awa muta Chine aolandanga te. Donc na minute on a ko planer internationalement. Nazo tala siko monde entier na mondele na mutu mwindu mabe ya bato poto na tie français métal français balingi sous français il faut ka interpréter donc communauté congolaise a trop capricieux mais ngai étendu na ngai ya champ ezali siko mondial or ba chaîne TNT c'est Kinshasa ba ibinga déjà Kinshasa ba monanga na ba stade de Mati Kinshasa ba sala tout mais bato mususu ya libanda ba ibinga te siko j'atteins et Kinshasa et na kena ba chaîne internationale ba B1 la chaîne locale digital na on sabe mission na ba Willy pourquoi pour na permettre bato bana ba région bala nanga pe ba comprendre ministère nanga donc stade goto dans quelques minutes parce que si on a plus d'expérience nana besoin ça sous makele l'été na kanga begize nanga ya NRC okola to 4500 églises na bila Kinshasa moko ka 4000 so moko ayeka na 10 personnes. Tu as combien? 40 000. Si on a 20, tu as 80 000. Stade étonné. On a besoin de maquiller l'été. On a besoin de maquiller l'été.
bon tinelanga 40 000 nga moko na 80 000 tout débordé donc tina tout vous allez voir venez courir non ça dit na coli une expérience ko na tenté ya ko sala net ko kende ko senga ba réunion ba pasteur je peux le faire mais c'est plus utile à partir à cible kaka si on a ciblé 1000 pasteurs 1000 pasteurs moko aya na 100 personnes toi na 100 000 ça de ton dit coup de commis facile suko moi je crois que et loco est changé ba donner il y a ba activité interne où il y a stade corona et puis basé on a travaillé trop ba butu veillé na ba stade mais suko bango ba do linga moi or moi bat ba o sala moi bat ba zo keneli sala na temps oyo bat ba zo wela donc je suis le même de l'espace mes méthodes d'échange na banda na ba TV na nzela ya prophétie pour na kota na batu siko na bandi na internet na nzela ya profane veut dire quoi ça dit je suis entré dans les analyses na poya royauté ezali protocole de développement de l'intelligence net analyse politique na osala analyse musicale, analyse sportive, et puis au même moment, nous avons des crans prophétiques, ce qui n'existait pas au Congo. J'ai fait doctorat sur le prophétisme. Dans le prophétisme, il y a la chiffrologie, il y a le panneau des révélations, il y a des étoiles, il y a des choses mystères, il y a Zambé. Tout le monde avait expliqué, on a début au Salani. J'ai fait les droits à l'université. Dans ça, petit séminaire. Dans ça, Bilora Basangoti, Nake Nango Musika. Dans ça, l'étude des droits à Lumbashi. J'ai des gens qui sont là. Et puis, on finir l'étude dans l'AR. Dans droit, on a un juriste de carrière. Mouyambo, Claude Mouyambo, c'est mon collègue dans l'université à Lumbashi. Procureur rebellé juge rebellé en tant que juriste de Lumbashi. J'ai étudié à Lubumbashi dans J24 dans bloc J numéro 24 na échevin à bloc wana na avenue Kobat numéro 2 et pas ya Belsen na to vanda wana na grand frère na Roger promotion na ezeli ya général John Kabila oyo azaki a commis lelo général wazana sima président azala sima ex président Kabila ti lelo azana et donc nana ba preuve ya batou na tanga na ba donc oyo donc je suis pas un wayambar, je suis pas un homme de la rue mais style on a pona eza style quoi ça c'est-à-dire des petits peuples. Je suis réaliste que Lelo Félix qui serait d'ailleurs au prier une église nangate, je suis réaliste que député ba 500 300 ba okenamona catholique ba okenamona protestant pour na calme. Ba ke ba musulman ou ba ke nga nazo zwa nga bato ba ngaba bato ya ba malueka bato ya ba petit peuple ba kisesu bato nanga eza bato ingasana suka bato nanga pétage bangwana nazana bango balongwa na pauvreté bakoma na grandeur. Dieu m'a donné le mystère d'Osma de Chessé, c'est-à-dire Ézéchiel 37, c'est-à-dire na longola yo trop bas na memayo nanani. On a opté pour linga la langue nationale nanga pona lobaka. Je prêche français dimanche na ba kiti toute une église nanga pona internationale. Mais na télévision j'ai opté pour parler langue maternelle pour permettre à petit peuple wana bayo kanga bien to kende on mona na ta on abima le mai sata pa aminzondo kenti buka funga ça dit je suis toujours dans ba crise ya ngomo lelo pétage donc on a beti pétage ko na obimiso ya nzambe ta on a obimisa nzambe to wana ba pétage on a ba break de break a on wana ya ba cri normal. Donc break de break à présent c'est là Jésus ya. Mais quand si break de break à ça le bio so ba fanatique va le peut ba bi sikoyo ngana te siko pétage après na suka break de break siko na sali yango cri complet pona ko sebe sabana Congo na ya monde entier mais siko tant na oya na religion église na ba cri église o siko na bimisi po ekende ozo mona mpelsa mbabola biloko na boye bande sa succès lycée voilà biloko belé o bima awa ba kitaka ba biloko ba mai na TV donc mutu nyonso na Congo ayi biloko na sikoyo na disparaîtra qui premier gloire esili siko na bandi seconde gloire mutu nyonso na vie ya deux gloire seconde na premier
Premier, Njondo. Aboti ba yonkra, ba mbio, ba mafuta sika, ba blokwa. Deuxième, c'est que Kebanje. Kebanje, c'est la vision qu'on a en haut, il y a grandeur. Pour nous, même abatou, neta, il y a grandeur. Merci, prophète. Mais, un peu. Kozonga na likamdingo le bisiko bade ko travailler na télévision au côté siko na internet ndingi siko côté na internet lelo to moni na 2021 oyo prophète o changer moi langage hein to moni comme siko direct na bato liboso ezalaki plus télévision ba prophétie révélation ainsi dit l'Éternel mais lelo to moni oye na net zo yela bato tout droit direct hein on les a Nzambe alobi oya siko bongo na ko dévoiler batou ou bien ça mystère mususu Nzambe alobi na 2021 prophète Denis Lesi yo siko ke na vérité polele po ekoti politique musique donc aux autres touchés partout et ça révélation 2021 Nzambe atindi au mission dans na hôtel retraite Nzambe alobanga na toucher couche nyonso premier temps na komia et lo ga liboso na lobe na batou ba passer batou ba bomi mboka ndé na banaye nango internet il choqué ba pasteur les lobos moni ba preuve combien de morts dans l'église plus de 3000 morts en Nemoko toki na réalité politique incompréhension na kata seni les grands pasteurs ne peuvent pas s'entendre ba scandale na kata Congo ya ba pasteur na silisi na ba pasteur oh na yina ba musicien na côté ya pas musicien, je suis arche de Noé. Pas musicien, il y a eu beaucoup de 70% de musiciens qui bakisi. Les restes ba titu ba continuer. Nous avons eu singana et sabango à partir de 2022 et belé ba star musicien ba okita. Succès aussi la bango. Ba la lokola likal ici. Et puis moga obela mutu. Na pesa be grand prophétique politique comme ba caméra Obima. Retour triomphal ya Kabila dans scène politique. Ce qui était esprit dans les jours qui viennent, c'est-à-dire il n'y avait pas de date précise. Na prophétie, il y a un incident dans le monde, na Congo. Ambassadeur a koufi na incident diplomatique et salim. Na pesa qui intervention nanga pour ça l'attention na état de siège parce que nirango ngwana et comme même sur ba produit. Tout le monde ndenge M23 à côté la Gibiso directement. Alors na pesa ki incident ya baseni bomoni makambo eleki na seni na pesa ki écran politique ya 2023 makambo eleka na bomona oyo ayokana na oyo na bato bayokana te bando yokana lelo moni union mo esaimante catholique FCC nani la muka bato bafingana il y a quelques années aujourd'hui ils sont unis na pesa ba prophétie wana nyonso na bi il y aura des mariages controversés na pesa la prophétie il y a Tshisekedi qui est l'homme le plus dangereux du Congo. Et pas à Bosembe. À Tuninga, qui est l'homme le plus dangereux? Il est pour Naïza Kabila Ngabete Félix. Bon, on a dans quelques jours. À Panzi, union entre Yé et Kabila. À Yé, à Bandi, démonstration, à discours, à 6 minutes. Ti, bon, on place de Komile. N'a pas sous schéma. Et pas à président de la République pour sortir de cette crise devant lui-même. Zachary témoin, tout va vendre. Problème kendi na zu micro mutalibosa zu micro na etala à principe il y a sorti des guerres il y a sorti des crises du Congo na bisi président mission na yeni les mission d'impossibilité c'est-à-dire pas Félix impossible les athées tout peut arriver miracle ba tout ba senga parlement ekufa mais azu parlement sans que ekufa pour la première fois dans l'histoire du Congo mutauti a yena be na pete a yena donc na sakoli biloka minene na mboko en fait ngai nzambale na kodi siko na équipe na msa mine équipe au gagner 2-0 bomoni pe équipe gagner banganga tout à côté mai ya Benin na laxi bango mboko nzambe asa to gagner match na pesi sous prophétie à Léopard qui bakeba na deux matchs ya barrage parce que na moni ba joueur ba mati avion mais ba otala sima prophétiquement ça veut dire quoi il y a un danger c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui part ne regarde pas en arrière. Ou à Otikalawana, le cola Mungwa, le cola l'autre. Ou à côté, na moni bango place à côté na vioté. Ils étaient dans l'escalier. C'est-à-dire, ils ont la possibilité d'aller dans la Coupe du Monde. Président Tchénios. Le problème, ce n'est pas le président. Le problème, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent est là, la motivation est là. La bêta est match, la foutaille bango déjà, va cacher avant pas que nos bêta. Ça continuera. Mais, est-ce que bana même mi pende wana?
parce que Congolais a gagné loko. Moi basi ba succès mikolo ana bango na bango. Ba stigissima. Ba ma libi liboso, ba na be kipa makasi eza liboso. Ba match de barrage wana. Donc Congolais ayo kinga déjà. Prophète Nabino Yohana lobi. Donc ba sala net ba obeta na Brésil, ba sala net ba zo beta na Allemagne, ba sala net ba zo beta na Espagne. Donc ba kene na esprit wana kende to aboto de la Coupe du monde. C'est comme ça qu'on va gagner. Mais si il part avec l'esprit au Babetina Béninois, par rapport à l'équipe Ezoya, on risque d'avoir des sérieuses déceptions. Combien de fois Congolais va décevoir Bissoba Léopard? Je ne veux pas ça, mais la prophétie me montre que ils ont regardé en arrière. C'est-à-dire il faut faire des efforts. La prophétie condamne l'action. Donc, c'est-à-dire qu'on va gagner. Mais, Miss Osimana, naïb ça il va musicien awa, musique moi go beta maté pour na sali calcul prophétique à date. Na pesi ba date. Telle date na monibo na bi go beta telle date ils ont un problème, telle date tout le monde a échoué. Na yebisaki bango le 18 il y a un musicien qui dominera. Oya ko gagner le 18 fallait à mata, ti lelo fallait à dominer. Seul concert etikali na Europe et dans le concert à betaki na arena. Est-ce que fallait azana maman congolais papa congolais oui. Fallait ba combattant bazalaïté oui. Mais comment il a joué? C'est-à-dire les gens me prennent comme un fou mais moi je parle des choses prophétiques. Na memi prophétisme na terre à terre. Auto bengi écran prophétique. Si lelo la popularité na zolo ba vérité. Donc Jésus même ba date ba pesi na calculer. Na komi lelo ko pesa ba prophétie nana tina soute maman zo ka bompate o pesa nga date de naissance na yo identité no complet na tele yo na biso vie na yo sili. Oyo kini na yo zo wapi pa banganga ngayo na za. Otinenga message à date na yo na peso date na yo sili na l'action ba problème na yo. Mambe sili parce na pété hospital no côté l'autre. Donc moi je crois que j'ai amené d'autres éléments na Congo. Oyo ba maté ya sika ba parole de révélation ba mabiloko oyo et peso bendisa au sala nzambe. Alors vérité zani tout ce que mon inga de na TV na lobi moto oyo boy likambo za boy c'est que za boy ça dit na sala na banquette d'investigation na zuba preuve net apôtre moi linga bandelanga bituma mikolo leka na expliquer vie ndeko kokano tengata pour mi pende no ya pété na oya otie o mutakala na miso bato komi ba justice comme en bébélé vanda déjà pour ka jour à lobby na tongo na 16 pièces na na kendo bete ba pièce wana 16 pièces 16 pièces net winner déjà passé prophète mon winner aye déjà moi sine ba bote ba kangi libala donc ba botule na batwana donc na banda benda pièce na té pe na plateau mais na té na c'est na supporter président de la République bango pe ba supportaka ba banga tamsu na boto la bango jikaka o nani pardon fait partie béton o déjà zananga déjà bango ba sa musana bango ngabe na osalo yanga ba okoka ko salo nga na zo sala te mais yango papa likam na ngena tuna to monde zo soutenir Fati Beto ce ko muto aide pesa ide pesa nga za mutu te o mona te na tenia be feke na lata rouge na lata noir rouge na lata noir rouge ça dit noir des absence à couleur noir des absence à couleur dans la couleur politique té dans la couleur politique té mais ba élément moko 7 points Fati Beto c'est là ta on a moni biloko na ngobila ya za leader na biso ma Ndombe ko za leader a ebsinga to soutenir Fati ngana na pe bolingo na Fati pour beau frère et puis Fati pas za moi limité Fati pas za li beau frère to bota na ebana parce que cousin nga bota na famille na bango 4 bana un beau frère et puis beau frère en plusieurs raisons et puis aza jeune aza vierge ayaki bon ngana mutu nazaki mutu akabila ye moko na mutu PPDT mutu nga côté la ba parti te deuxième ta parti te mutu ya jikaka po aloba nete baba rolo bolobe otaloga boiti na suka sale action donc nazako linga po na attitude na ndenga sunganga na liwa nana dette na si moko na kufa je serai toujours reconnaissant à Kabila et à sa famille, à ses enfants et à ses frères. Bazoué bango nyos. Na kokako sala bango eloka mabete. Batu ya nanyo ya FCC na kamutu na binote. Na pe mutu PPDT pour PPD sangi lote. Donc ne bazana muta sanga makambo bien ezaka bien. Donc ba mieto ya PPD wana eya. Mamutu mobo tout ça mais nga wanga na ngate to lia ngo ya biloko wana mais na toujours reconnaissant nga kutu na dévoiler ba passé que to lia
Ouais. Donc nandima anga. La vérité. Mais Fati a moi na mukete a mutu moka surprendre biso président surprise. Yango azali na 7 points béton o nga na constata ki pona lingaye. Nde na lingaye pona. Nango bila bito soutenir ye leader a Maindo. Wewe nani pe comme on est nani Jean-Marie Lukulasi. Aza pe pire président. Siko musakata yena ngato a village moko. A yepe lisusu denis de toi. Signification 7 points béton na oya. Na oya. Azoya. Olingo zango ya. Nyoso zela na comment on a papier mon quelque part. On a bossa na ligne de conduite. Malgré papier na nga o wa journée mo na zalaité. Parce que ba mburiye ngome na za mo ba ligne mon na tia. Na loba. Loba papa po ba internet bazo tuna mitu. Ba facilité. Mo doma tuninga bi délire sozo lia na l'été. Biloko nyoso na loba na le na ngate. Donc ozoloba no ka vérité. Na loba na vérité, Fati Beto azana yebi premier ministre ayebi, ba ministre yoso ba yebi. Donc na le na ngate. On est aux adélis mambozo bunela Fati o salé na l'été, président IDPS a iazawa na ata 1 franc. Mutu moko te o IDPS ale singa 1 franc. Mutu moko te o ministre moko ale te. Na kuta jour mona nani mutu nanga o ministre ya ata papa yakazwa carburant te na zoate apaka nani ministre moto kuta na memling na hôtel Fleuve ka par hasard ba moninga osani na abeninga na kwa senga mo enveloppe liao ya mwana papa liao wana vice premier ministre ya fonction publique yende asalanga mo petit geste ba tutozo mona na okumisa ba Fati ba nini la conviction nanga ozomona ngobila conviction nanga a leader Mboso Kutu ata 1 franc, même pas 1000 euros, même ata 1 franc congolais. Mais comme un leader, je l'apporte mon soutien. Mon papa bengi ote pour un remerciement quand même, aux soutenir bango, aux lo ba makamna gratuitement. Ba bengi ote. Non na yoji. Na zu ata coup de fil à mutute. Ni na présidence, ni na ba ministre non, na monate. Nazo sala makambo na bolinga mutema nanga. Mutu mo a influencer ngate, apese ke lokote. À mon ingapété, dans un mot d'ordre, Yangobila, na Jean-Marie Lukulas, mot d'ordre de Kabungobila, il a soutenu le président de la République, Nabi na ligagé déjà, donc il a commis doublé. Na Jean-Marie Lukulasi, il a Ebisinga, pour na mboka nanga politicien, il a qui Lukulasi na bienvenue ou a commis vice-président, petit nanga comme vice-président ya Seni. Mais hier, avec Moutou et Koufaye, a commis une logique. Ngai na zuma na ngauti pota auto sisambi tia mwana comme député oh ezalaka bongo te il faut voter ba voter ngabite na otiaka 3 affiches et si li mwana pesa azwa ba voix moko mameleka ko bo santé na soutenir pour kota na politique oh papa ezalaka bongo te biso na Seni couleur ya souté to communete na bwa kisi atikala na esprit wana biso to bimi na biso to tikiye akoma mutu anet. Comme on est bienvenu na pengi papa na ye na bengi bandeko na bimwa no apete na bité apete te azaneka bongo tika ye na tiki ya on a ke pa lukula sipoto bundana na banani. Donc voilà les 7 points béton. 1. Sur le plan diplomatique, président Fati tamboli o bafinga yo bitamola nzoka ne mwana mbela bato o tambola na tina pour expliquer batou Congo ezali zone rouge ezali pas d'investissement. Beaucoup na ba pillage ezalaka l'air nyonso ba journée morte ezali ba marché legi ko buka ba boutique ya mindele moyen motasa l'investissement na Congo ezapé yango moni bazo continuer ka ba biloko na bango ba marché wana marché yango pesa na ngona ba tuté ngobila zo noki saka bango mvula marché to uti ko mona uti ko raté awa papa to kini momba on côté wana donc ngobila déjà ba yimbule ko beta le baga yango un jour avant et puis ngape asenga ngape na tala journal ngape na mona pe mula papa 7 points wana tokomo kina moi non na pesa yo ndio kata inga a memi sur relation Israël parce que c'est lui qui tourne le doigt Israël est maudit azon sur relation Israël magé na boya ki moi 5 bis na ba ambulance ba pesa ki mais ezaka contribution vaut mieux yango. Alors à l'exception du monde entier que mboka na ngeza Afrique table peut venir mundela zongi tourisme zongi mundela komoya investissement yé batu baye. Donc c'est déjà un pas. Et comme fréquentable sur dans la ville au monde mindele bazongi ba misale zali ba chantier zebele. Deuxième point.
sur le plan mobilisation de budget, depuis 60, budget n'a pas nous a réalisé. C'est-à-dire que pour le budget, il y a 100 000. Et il y a 2 000. Le reste, il est qui a le budget. Nous budget est cocaté. Mais pour la première fois, dans Kinshasa, le gouvernement parti, le budget est coquille année ou est coquille avant échéance. Félicitations. Efforts, on voit les efforts. 3. Grâce à la patrouille financière, ça la IGF, mais Félix n'a vision a même IGF. Il y a un président sur le ministère des Finances. Allez, n'a pêché au pouvoir. Quand il a un mibi, fouillé un bon, il y a un budget coquille. 3e point. En bref, sur le plan monde d'affaires, pour la première fois, le Congo a dû accompagner les hommes d'affaires. Quand les gens ont un bon, on va bêter au film, ok, on va récupérer un bon. Oya bo banima musala bo pas pillage au koyo ok Congo ils ont son bon côté mais les loyo copyright institution copyright kwana ezo sala musala ya ko accompagner ba homme d'affaires ba société na ba entreprise ba entreprise belé kufa ba sotraz ba nini kufa parce que suivi à gouvernement a été alors ba et sali que les lo copyright et puis gouvernement na biso comme ko sala suivi il y a ba homme d'affaires il y a ba institution ba nini pour permettre que réalisation et salement. C'est quelque chose qu'on doit nous faire sa félicitation à copyright. Et puis quatrièmement, depuis la RDC et Zali, c'est la première fois nani réserve d'échange et qui a 4 milliards point. Liboso Gabi l'article après 18 ans, l'article 1 milliard point 3. Les lots Fati en 2 ans et demi a sali 4 milliards et quelques. Donc, ce sont des points béton où on a un petit espoir que Félix peut faire des choses très importantes. 5. La justice aujourd'hui, ils ont fait peur dans tout le monde. Si on dit convocation à parquet, il faut qu'on t'agène. Boutouan au liate. Donc, justice, au monde a map. Tout le monde a beaucoup na bakanga bango, tout le monde a bakamere bakanga bango. Tout le monde a battu bilé, bakanga bango. Donc même nga pe ba inviter nga na 4e rue. Ozonga benda pe moi ko bango ebe se ozonga to ozonga. Donc c'est pour vous dire clairement que justice c'est comme ça la paix. C'est déjà un débit. Maman, tozalaka na obenga kana nga moi sikeye na bengi directeur moko ya DG. Na bi papa mbonga ya complet. Sala nga na tongo na zo plaque na nga na poko abi ko linga na kufate na tikabana. Na lingi makala ti. Abandaka. Et abi chef c'est quand nga moyibi azana. Na koya ko zo mbongo abi papa Denis na fukami. Kende ko bande pa ya ofita. OK na 7e rue ba tina dossier awande na pesi ba plaque. Bon. Ma mo changer na. Kende na logique aboyi mbongo tout na proposé. Félicitations à Béton. Voilà ma point Béton. 5e, 6e point, la corruption est combattue. Il n'y a plus des hommes privilégiés dans le Congo. Intouchable à Zate. Ministre Azokota Bolok, Balne qui est président Azokota Bolok, pasteur, il y a pouvoir Azokota Bolok, Batou, il y a maison civile Azokota Bolok, ministre Azokota même mais les belés, mais belés Azokota la même Bolok. Donc c'est pour vous montrer que Nani. Et alors, au moins, point oyo, ndé yango ndé zongi saka mbongo na mboka. Corruption ce qui est kiti. Justice ce qui est élevé. Réserve ce qui est ali, mon homme d'affaires a investi 1 million, a ébi que so lelo mbongo na ngekoi réserve ko zongi c'est le mbongo. Lelo so crise mo yeli biso réserve ali to ko faire face na yango. Biloko na to mona ngoka. Alors moi je crois que le 7e point c'est voter Fati. Pourquoi? Pour etikali aller sabiso. Azong sabiso courant na mai, azana ba projet na, lelo moningo bilazo ça la train urbain, lelo ba votaki eloko ana na parlement provincial. Donc on voit 300 km, il y a train urbain. Ngobila au salon. Na Congo mapé ba train ko salema na ba voie ferroviaire ezo salema. Inga 1 ida 2 inga 3 ba investisseur ba bandi. Zandu bazo sala on a moni maquette en Zambie. Matériel le côté Nathalie na matériel na bi wow.
ba mama azando ba olela ba no sala ba oteka su na liputa ba kangisa chete ba oteka su ko na zando na ba super wax. Mais papa faire azando on se to moni pe ibandi kala. Mama Yesu nzamba sala mokili na journée mon côté. Nzamba sala mokili na 7 jours. Ba lia patience le fruit de l'esprit. Nzamba sala mokili pendant 7 jours. Donc ba weli satingo bila 2 ans sali makamba tout ça ba 13 ans. Ba gouverneur musu ba sala 13 ans na mona gouverneur a inauguré feu rouge moko il y a 14e rue biloko ba commune et ça la kana poto na Afrique du Sud ba oyati mais awa na mona gouverneur qui go inaugurer 14e rue kufa na après 6 mois ozomona donc ba robo musu kanga makata 30 minutes bovandi bo robo akangami robo allez sabate voilà akangami donc mboko ya mokate mais fati bedo quand même maman ozomona robo ba ozela ngo etebo. Donc, à la rouge, à Tségabo. Donc, moi, j'attends ma boque, ma boque est coupée. Donc, j'attends ma boque. On est dans la vert et ça, les jaunes. Tu vois? Tu vas partir, tu vas partir. Donc, tant que biloko ils se réalisé, ils ont payé sa partie, ma casse, en 2023, allez, ça biso, tout bandoli à 300 à foufou. Mais papa, tu as un problème à gratuité d'enseignement, hein? Maman, na lobby, moi, na asala na libumu neuf atambolaka le même jour. Félix a hérité banda 60 maboulou à 60 tilelo. En tout cas mamata coup magique en haut. Il peut pas tout donner aux Congolais. Pour les OP ça maté papa. Na ba école wana catholique batongi. Catholique azana 140. Pour les OP ça maté papa. Catholique azana 141 000 écoles. Era monseigneur Mosengo ça a un pourcentage avait entre guillemets 20% dans chaque minerval à moi. Monsieur Ngaoli Ambongana, et mon anézo qui est na caisse catholique, il y a pas évêque. Si go Ambongo Malisha c'est un au quota, bah c'est gratuité. Gratuité on a si go talaga manque à gagner au Yazanango par rapport à 20%. Moi Kanda Ambongo ya moi. Difficulté ça dit, le pays a un petit budget, l'aide vient de temps en temps. Nous n'avons pas dit que Félix est à 100%, non. Il a fait des efforts. Les efforts là, on doit l'encourager. Tout ce que le peuple congolais, tous à la brutalité et l'ingratitude. Tous à la hermo reconnaissant qu'il y a un effort qui a été fait, qui est critiqué aussi. Je ne peux pas acclamer Félix sur ça, non. Je ne peux pas acclamer Félix sur le courant, non. Mais on a un projet, on a un projet. On a un na moni penda que matériel lié biloko ezoya pour ce que bacha inga 1 inga 2 pour projet ça il faut planification recherche de l'argent et installation du projet. Alors le projet c'est déjà l'argent. Donc ndenge to zaboui dans 10 ans Félix veut faire l'éclairage de ce pays. Il va faire et là au moment même to ndima été mais ekotika la base moko ekopesa oyakoya et Makassi a continué n'a pas tout en ango. Moi je crois que tout découragé. Il ne faut pas nier tout. Moi je n'ai pas dit qu'avec mon qu'on a le budget à 100%, on a le budget à 62%, parce qu'il y a des choses comme maï, na soma maï na régie des eaux, bah il citerne mon mana fouti $200 pour battre une sanga piscine. Je ne peux pas acclamer Félix sur ce point-là, mais ce qu'il a fait du bien, qui peut donner l'espoir aux Congolais, c'est ça. Et ça, c'est ce qui va nous amener l'argent. Et c'est pourquoi je demande à tout le monde de les soutenir. Papa, mais tout le monde est mélange à FCC dans la mouka. On a eu Moussali à Libala ya nyoka na yena nyoka na mutu. Nyoka na mutu. Et bimisa fruit. Nemi lama Ada F mutako saina. Nyoka. Est-ce mutoko fa la rosanga FCC ndenga lobela biso. C'est ce qui est. Est-ce que maman yango yo na politique tout est permis. Ata mariage anti-valeur, écoute. Le peuple congolais, les politiciens congolais n'est pas stable. Voilà. Vraiment, tu as chité. Dernière question au internaute nyon sobazo zela ba yoka papa. To monaki boyoka nina pasteur mukuna. Oui, boyoka nina muto. Boyoka ni parce que avec opeso mo on les a na dernière question. Nana opesa mo. Pasteur mukuna. Ana mbonga opesa mo. Nga camarade ya babeda su ya baleteta mutu wala beda su ndinga zana abo pesa na c'est à 20 000 premier jour to kuta na yeka ba 25 ba 30 do nani mutu wala leteta yebinga te mais atina apesa nga salaire
net atianga salaire ba député l'été tapizanga maman Nyakero akipanga bien mutu lokola ba maman Nyakero o achanjaka nani eloko nini hein maki na million bon donc tala nan mukuna nga na tozali yaya aza yaya nage aya nanga to ba collègue évêque mais aza yaya to yokanaki na biso sambongo ngande cour par côté mon approchaki et pas ya Moïse Mbie tango tozali na matanga donc moto monde na kende ko kutana apôtre moto mon affaire mais to le liboke to solo na biso très bien to meli to le to meli to tamoni na ba canaux rapide depuis to seki na biso to zone surnaturel ici mbongo na kate ezate apôtre moto mo est là même pas un franc pesanga OK mais avec mon kuna kala avec mon kuna soutenanga comme tout to kutana alimentation ba biloko to afuti yango aleki mais toi bien siko apesinga ta un franc nga pe na mubola te mama na mwa mobali mobali pe mipende ezali mwa maboko ezali te to de rakite nazan na mutu na banga kata mutu mote na se ya mokilio na banga ka nkolo yende mutako longolanga bomoyi yende akotielanga bomoyi ye mutako prolonger nga vie tout le reste to andenge moko net mamu na lobi apôtre a provoquer ngana na teka na se obomeli ka moto na bomeli moto po anga survivre te a kokate obela cardiaque maman Denis c'est trop dangereux hein, comme tu me vois là c'est trop dangereux pour na survivre na mokilo na zana ba pièce donc na yebi ki moto enjura obeta ngai tika na sala ba recherche na tia ba réserve ya batu nyonso ndio mona na eza complet tous les hommes de Dieu ya minene na ya mike na za ba pièce jour ga opeta bou pièce et pièce donc bon pe ba o ba yebeki bayebi mama bayebi mosantu na Congo azate biso nyonso tozo brancher to sabe fort ya koluka nkolo dans la vérité nous branchons tous même les potes tous on a des erreurs nandimate ki passer wana akoboma libala ya prophète Winner moi c'est qui toko tala ba poème poème en français maman passer oui ba passer ba lo ba français wana. Alléluia, Dieu est grand. Oh, vous savez, le Saint-Esprit est avec nous. Oh mon Dieu. Alléluia. Batouana, na poème ya kotia litoi. Maman. Ta on a tangi poème wana na tali na biwe, bato français au penda ba yebi. Donc moi ce que résultat te liba le kufa. Mais na meli ngenge kaka. Anga maboko kobanga te nga banga mutute. Nga na zo le bana lobi président wa biloko to asali yango te, c'est la bangi. J'ai dit la vérité, craindre Dieu, respecter mutuna ko banga. Il y a différents. On respecte le président, on respecte le gouvernement, on a des collègues. Un oué ne peut pas tuer un oué. Et là, on a un principe, on a tout partagé, on a apôtre moto. Un oué n'a pas interdit, ne peut pas tuer notre oué. Mais, tu as la vérité, mais, au lieu de la TV, tu as en privé. Alors, on va provoquer un zone à biloko. Moi, je n'ai pas peur de personne. Mosala nzambe moko mutema pona makamba ya mama ya sœur na biso Marie Misa wana seleki kasi on a bien ngo bimisa mutu na to silisa ga junior azana e na mboko nini na Liège et puis c'est tout bangamala tout leki nango c'est leki. OK, merci beaucoup. Parce que to bimisaki ba John Sina to bimisaki ba nani c'est le kana ngo ba Saint Michael to bimisaki ba Rambo to bimisaki ba nani bazebe hein bandete ke bazé belé to ya moins na 12 quartiers na terrain donc na boma na yoki conseil à procureur général a limité félicitations procureur ozu motema nanga donc c'est tout na lingi nanga bitumbate mukolo papa na bandi biloko na TV na tindeli a procureur ya limité na bi papa bomoni ba provocation tala ba provocation yo mo tala émission bon mais ngai na tchena c'est même maman ce qui est conseil à procureur te ya ngobilate ya banani te il y avait Motomboté na Moïse Mbie était dans les 17 pièces l'église est Kangami Bamo mais Natiki. Merci beaucoup, merci. Et ne me provoque pas. En tout cas, papa Soukisi, et ne me provoque pas. Batunion so bozo luke makambo bien ça ba pièce. Botika ko luka ba problème parce que boko yoka ba pièce. Bandi mi mosusu ba koka biloko adate. Omoni bato ba président Fati, bato ba ministre ba mikonzi belé ba koka pièce té. Taba talai
tobimi bakena bango donc yango par honneur ya bampate nakangi motema. Voilà, voilà, comme je venais de dire, les choses bien ne dire pas, les choses bien ne dire jamais. On est arrivé à la fin là sur Internet News. Non, yo, y a comme d'habitude. Donc, silité, ma question, beaucoup mélangaï, vraiment la commentaire. Oh, ni netikali to sola, pour comme ya soukate, hein, toko kablan quand même na papa bongote. Moi, 2-3 dédicaces, ça va au balingaï, pour ba ligner partout dans le monde entier. Ba bien zo popo, la vérité polele. Papi wa senga eloko ya soin tonton bio na Paris mutu na bino bolobaki yo alobi ba vérité comme d'habitude papa moi des salutations na batno so bola nous de partout amatika vie ezawa so bano limiter nga bo vie ko kufa donc Réa Trésor Mbombo na peso moté 007 na peso moté na FBT Paul Fikipo au Azali agence Kitoko, il y a un échange, il y a un transfert, il y a biloko. Bon, on a 12 heures aux humains, on a 12 heures 2. À Fongoli Suko na Turquie, bon, kende kona ebele. Na Pesimote, dédicace spéciale à maman Denise Dakero, la meilleure des meilleures. C'est lui qui transforme les en millions. Bédachou, Ange Gabriel. Oh, Ange Gabriel, soit y. T'as biloko Béda auto sa mikolo. Mon bel a fait péter bateau. Ah, c'est du break des breaks. Ah. Aïe, c'est du pétage. Donc, aïe, maman m'a attendu si moi na mikate. Aïe, Abedachou, Abed, pourquoi tu me fais péter comme ça? Donc, maman a collé si moi na mikate, ti moi na ce diplôme. Bah, on fêtait na mikate. Abed aboya na yao. Bah, maman vie est changée. Moi na ba fouta mi classe jusqu'à ce que na ba soka ko redoubler bané, a fouté les mots. Ça c'est Abedachou. L'homme fort. Docteur Jeff Ndiadi, il était à don de Dieu. Ange blanc. Moi, Mbalio, Asabadon, Atalate. Aninga komi monisati. Abata mikaka, metukoye bayo kaka un jour. Don de Dieu. Que Dieu te bénisse. Après, c'est bien na Djongade, na Tchura Momba imbattable. Djongade, c'est un restaurant qui togo au moins tabeke. Na futa nga 10 chaque les 5. Papa ta uzana nzalate. Ba péter nyos. Na batutu balinga nga boleka na atoko sanza tabalibanda mais yo pesa mbongo kendo ko sanza no libanda tika mbongo tika la potata li akawana moi les 5 nyonso na zoka mo loko donc na sengi bino bo kende ko na pezi mbote na Gauthier Mascotte na Jimmy Boss Belao King na Patrick Tisekedi na monito sololi bien à partir Lumbashi bon na ose la bi prophète Dominique Konde ya Liloba Nzambe papa molae vrai prophète tête Ndaï, na maman Rachel Foutaï, habite Lessi. Avant dimanche, tu vas sourire. Quand j'entends ça, je suis en préparation spirituelle et matérielle pour recevoir le pétage de la part de tête Ndaï. C'est-à-dire, baby, ça a tout au monde à carburant, on a un bon à carburant. Bon, on a famille Moumaïko lié pendant 2 mois, donc c'est très important. Maître Turambo Malembatable, à Ketiloala, Arthur Nzemene, Kolo Masolo et Bayuji. FBT Paul Fikipo Lisusu, Diezola, Moutalomi, Irène Moukabila, Germando Noble Yeti, Arike, Winnie Barouti, à partir de Belgique, Peter Moussoussou Yohana, Valérie Mal à la noblesse, Dorcas Moukoko Belgique, Justin Panzou, mon ami personnel, les boss des boss. Tous en bota service, où ils allaient face à la même ligne, et c'est un voyage, visa. Que nous avons visa na pété, que nous avons bilogue belé na pété, ba voyage au lingi mikanda na bureau, ba salo ba démarche, location ba car, oui ba place ni hôtel la bien rola la benga bota service au Romon na bango. Prophète soit la Gabon, j'arrive au Gabon, c'est un prophète qui m'a invité au Gabon à partir du 5, je vais prêcher au Gabon du 5 au 7, au 5 6 7 8 je crois, et puis je vais rentrer ici pour fêter l'anniversaire de la confession NRC 2e anniversaire Nabiso. Eza Richel exotique chez Rachel Maninga d'Argenteuil, 24 rue Paul Vaillant couturier Argenteuil. Donc, Mbote est commis na Souka, Sogo Yoki Mbote te zonga na bureau na secrétaire d'État au Pia Kombo. Pour avoir libangi l'équipe à disque belé. Pour na moni musicien moi bimisa kinze monae et ça il y a 3 mois à Zana 32 vies. Donc, les lots et obis sur l'émission, ils ont payé 50 000, 100 000. Donc, awa,
200 000, 300 000. Donc, biso, libanga ya delile sina be miso o eleki na ba disque ba musée mususu pour motasai 3 mois na 30 de vie. Est-ce que ata moi sino akota la ngote? Est-ce que cousin na yo akota le loka boyete? Nzambe bali misayo. Même petit fallait aleki on a succès. Nzambe bali misayo. Yaka na choma boko. Agence Kenya Bruxelles, Madame Salman Bofunga, Pasteur Isaac Bofunga. Donc, on a fait Simbote na Jolie Mayala, Fondation Galazoka, Maman Dokas Mukoko, Valérie, Assa Zouagi déjà, Jafrose Paul Leperc, Natinde Pembote, Freddy Ngoma, Natinde Pembote, Exaucé Ngoma, Napese Mbote, na Blaise Manzambi, Napese Mbote, Jessica Blessing, Napese Mbote. Et puis, honorable Nelly Bolenge. Bon, namoni lelo na Jansi Mayasa, bienvenue Makanga, Veris Wemba, Kovo Kisopa, na Pesmino Nyonso Mbote, petit na propre rife Kota Kelelo. Jessica Blessing, Aziz Makukula. Oyo ki kombote Ana Inyongo, Fortune Menge, Tokutani. Prochainement, oyo ki kombote Zongela dossier. Maman, merci. Merci beaucoup. Merci. Bongo. Mercredi, vendredi, Arche Moloko 87A. Numéro Yangwana 082 5777 111. Benga directement au yab orientation. Na bandélité pour n'empêcher un numéro anaga pressé bongo bloqué kak lundi c'est émission de sous zongela sima. Rezongela au numéro ana pour permettre d'avoir un numéro mystère. Talaga. Bon, na pesi nombote dimanche 8h vous allez en direct. Zambe nanga pamola yo mama pamola chaîne nabino olingi matea les gars na Nzondo TV la page officielle nanga na ozwa ma prédication na YouTube nanga nzamba pamola mbote lisusu na papa itika sai o azabongo boss na biso ya chaîne oyo vision itika sai ande kona na itika sai na lila na leli merci pour le parfait merci pour la vie non ngai en tout cas on a monté à malamu j'ai réussi ça avec beaucoup d'admiration. Banaba Komisi Masolo, Zamba Pamola, Salara Boït, longue vie à cette chaîne. Ekoufati, et un impact. Yo mona dans 2 mois, combien de vies au côté ça. Zamba Pamola, chaque semaine, tu vas nous en avoir. Merci beaucoup, merci Balobi Papa Naïba. Mon réalisateur. Cédric Kalemba. Kalemba, Souga réalisateur réglé. Ah, Warrior. Hein? Warrior, voilà. Warrior, t'es là ici. Je salue tous les warriors, vous êtes là. Vraiment, ambiance, Wabi Boende, Zalara, Okutana, Moussala, Nzambe, Sourire, Zalara, Malamu. Bon, continuez toujours qu'on s'abonne massivement à Nassir Boyo qui Moussala, Nzambe, Oaïbi Kolo, Bazolo, Bamikolo, Nassir, Bana Poto, Bana Kin, Bana partout, Bana Brésil, Babi, Ba Brésilien, un peu Baloba, qui Lelo, Penza, To Solo, là, vraiment. Tout ça, la analyse, na prophète Denis Lessi au bon totiko sola la souvenir sur vos sepeli. Merci beaucoup na Charline Zomba motema ya maman Clara Matumini, merci beaucoup vraiment les sous na repesa na Fanny Ilumbe plutôt tantine Fanny Ilumbe, merci beaucoup bakado na ekomi, merci vraiment na ju yango bo continue toujours ko s'abonner massivement hein, quand na lobara na Vision IT télévision oapi bokoza ba news na repesa mbote mingi lisusu na Jacob Kaindula na Paris Fanny Lumbe encore tantine Fanny balobi maman na Stebani hein moi si ya pembe moi c'est mon aile de longues jambes bien taillé bloqué merci lisusu na papier asenga sans oublier Katimula Noseka Katimula Noseka motema ya autant kabasele babi na linga bino mingi babi mabangi leki ebele soki na bwaki te olobi ata prophète Denis Lessi na kosuka wapi balobi merci lisusu na mbote lisusu na Blaise Lombi na Nathan Angembe Mobali Gloria Iwe Toussevo na Kati ya Paris. Merci beaucoup. Bon, continuez toujours qu'on s'abonne massivement hein. Na Vision IT télévision Borozoa Pinga Ibongo Molobel Nabino Chimel Luki na kopesa sombote mingi avant to kabwana Bouza Maître Bouza Balobi Yonde Makambo Maître Bouza
tokutana bongo babi ba promesse na olobi pe mokolo nazwaki yango déjà na sepeli makasi maître Bouza merci beaucoup sans oublier babi Cédric Alemba lobi amona babi maître Bouza Cédric Alemba leli lobi amona babi to boire aka pour babi TV comme relenge ya ba internaute ba vanda de partout bana Brésil na bi ke bolela chimene loki fort nga pe na linga bino fort na tozala toujours ici tokaboni bongo tina prophète lelonde to suki mais Nicolas koya to koya mais kaka na même plateau to continue toujours ko développer azana ba question a comme la biso to ko répondre et merci sous bongo na papa Iti Kasai c'est lui que j'appelle mon boss. On se retrouve à la prochaine fois, bye.